Mbote lisusu bande ko balandi to komo wapi ndenge to mesala ko kuta na biso na bino toza deja na Kisasa to yaki to zalaki kuna na Goma ko ndeko tela bande ko na biso oyo bakomona pasi oyo batiki bandaku batiki mapango batiki bilanga na bango contre bande ko oyo ba congolais mususu balingite ba congolais mususu batambola lolenge sengeli kona inanga aza rwandais burundais toza congolais kona inanga azali awa to azali banda mboka nde ba keso to komitu na yango nde ba congolais bango moko bazali responsable ya kokufa ya makambo ezo kana kata Congo ba congolais ba kufaka to bango batonga ba immeuble ba congolais ba kufaka to bango ba balaka ba congolais ba kufaka ba benga ba patron ba congolais ba kufaka koyemba bango ba nzemo ndenge ba message ba théâtre yango bino pe ba théâtre ba yembi ya Congo ba moni ba vie ndenge sukaka parce que le boyembaka ba nzembo za responsable éducatif o ko sukamboka non koyemba kaka bato place ba zo misolana boyebi te bino ba chantre chrétien ya mokili boyebaka nani o boko kumisa bokumisa tanzania mokili non bato bazina souci ya kobongisa mboka au Congo te mikolo uti koleka to yambaki ndeko esika le baga zaki évangéliste chercheur ayaki a on a plateau na biso alobi ke pona ye amoni ke po kimie contre na Congo mobule sila kufa elongwa social mboka évoluer ezali bona nzela ya prophète Mukungubila prophète Joseph Mukungubila biso so yebi makambu oyo ye abane ko représenter na mboka au Congo ba message ezaki ndenge nini ndeni abane ko linga Congo ezala lobby mais azina mboka bapaya bande ko mususu oyo bazalaka na ye basepelaki mingi pena tene to bordai ba question ba ko ya awa ba pesa moi d'explication surtout dans le Cambo au Italie il y a 2013 le 30 décembre où les kaka na RTNC aux RT hein RTNC ba kamboleka kuna ndeko a répondu que malamu te yango baba yakawa ba pesa biso explication makamboleka kuna nini lekaki ba yeko sambela nini lekaki réellement ezaki coup d'état to ezaki coup d'état te bolanda biso na bokebi nyoso tout mbote bandeko nanga mbote ndeko na biso Didier oui naza face ya ndeko Bokalo oui ndeko Bokalo mbote papa bonne santé santé malam tango yo visiter sika oyo pour ba congolais ba se retrouver ça ndenge nini bon c'est pas bien na sika bon cadre un peu confortable et que c'est la peine na ndenge to commune sika to ko pesa biano na lolenge ya confortabilité longe pe to kutia ndeko Makies Augustin mbote ndeko nanga Didier bonne santé en tout cas nzamba osunga vous à l'aise très à l'aise très à l'aise omoni vérité biso yambia soki oza l'aise te c'est que olingo bakise loko mais vérité na biso oyo en tout cas tellement absolu tozaka très à l'aise tant que tozoko déposer yango très à l'aise na leibo est-ce que boyebi ndeko esika oui ndeko chercheur évangéliste chercheur évangéliste esika biso ebele na komba John azandeko esika Jean Jean mais tobengaki mingi John pona bapi batoto mesana makasi aza chercheur azape asepelaka na message ya sa grande majesté Mukungubila mingi asepela nango mingi et à partir ya biloko ayoka et ça là qui a ça la recherche na sens wana alors biloko ebela lobaki awa c'est ça eza pena bongo solution toi développer que solution mboka ezali ye mais omoni ba question so tunaki ye net en rapport avec makambo esamaki le 30 décembre hein tellement que ye ayaki kaka pona makambo ya ba recherche wa sala po talisa na momo biso tozali na trouble ezali surtout na partie à est que solution ezali Mukungubila moyen kota kuna ezaki te yango to mona net souleva kiango et ki akota kite il a fallu toya po totalisa na to benda to déposer makambo susu oyo peut-être pour na ngonga alobela kiango te to ya kozonga nayo na po nazonga na kombo neza Makies Augustin nazonga na prophète Mukungubila Joseph et ba kombo Makies bino bozo na prophète na bino parce que il faut se la part des choses même la Bible est commis que batali boso ba komona arrivé à Messie et à Israël et à la bande nous te et à la Kisangani te et à la Katanga te Israël et pas oyo to mona basala fi Yesu masisia Jérusalem mais yo kombo na Makies oyo prophète Mukungubila to ebi reine na mingi na Katanga mais bino na alliance continue. Très bien, une très belle question.
au lobeli beaucoup plus pour na Mukongo, hein? Ouais. Parce que comme moi je sonné, je comprends que na Mukongo. C'est-à-dire que na Mukongo normalement selon yo il a fallu na soutenir beaucoup plus prophète à Bakongo. C'est-à-dire Kimbangu, Wabima Kuna. Ah, très bien. Une très belle question. C'est-à-dire Batwebele ba prophétie Kimbangu te. Kimbangu est d'abord visionnaire, ba vision soit qui est vrai. Mais la plupart y a ba vision soit ba prédiction à ça là. À celle qui on a Congo centralité. Et bela ba prédiction à ça là, à celle qui on a Katanga. Bolandi. Donc Simon Kimbangu ba vision zwaki. Abane kota les sagela fali mutu moko aya après ye. Mutu wana yende le roi divin. Et selon Maté ya Bakongo parce que ngai olobi pena bien na botami na bapara nanga bakimbangiste papa nanga kimbangiste bakoko tout na yebi Maté même école na tanga kimbangiste mais kimbango azaki clair na ba prédiction ne alobaki mutu wana ko bimesika o ya kokufela kimbango akufa kiwa na katanga no alobaki eloko moko tanga koma na kabalo to bazokene po bakangai olandi alobaki na mikolo ekoyela fali étoile moke bima étoile wana que éclairer Congo Afrique na monde entier batu nyonso bata l'étoile wana effectivement na 47 étoile pe kweyaka e utaka likolo étoile ya Jean ya Bethlehem obima tanga Yesu e kweyaka na kabalo ti lelo bendi ces en aéroport à kabalo soko tay na suka aéroport etika libulo munene étoile kirisma na 47 na 1947 eza année oyo sa grande majesté mokongo bilabo tamaki ozo comprendre ba similitude wana ozo comprendre ba lien entre c'est-à-dire exacte que net de kombo net na mokongo oui c'est vrai il a vu des visions vraies mais vision et lobela ki mutu la fala bimaye pas na Congo na Congo central non yango moni batu nyonso baye o ba sakapare bande konanga ba Congo ba sakapara onga les rois divango bango tout bazo vide bazo sila bango tout bazo vide donc ça bango te OK ndeko bokalo pa na yo oyebi Sika Jean oui et Sika Jean il moko se présenta comme chercheur évangéliste très recherche nae ndenge asalaka parce que aza moto a kotoya kabiso mingi hein omoni to na bato ebele bayaka bakotoya biso bon akei na Matteo tant surtout bayoka kabiso pe bayoka prophète aki asali ba recherche nae a pousser ba recherche nae mais akozaka na limite omoni akozana limite mais biso lelo toye pourquoi parce que il y avait une question yo posa qui est sur le problème il y a le 30 hein? Je crois na yangonde peut-être na okota na lombango to mekanan ko élucider to meka ko éclaircir en moi moké parce que na mito batu baza na confusion il y a définition il y a koloba coup d'état les Congolais ont mal à pouvoir définir yango tunga to laksamo na mokuse makambo elekaki est-ce que réellement bino en conclusion ils a coup d'état to ils a coup d'état. OK parce que to kota directement na bit ya sujet na biso oboyeli comme droit de réponse bande rené so na biso malgré motoyo atika biso paix à son âme atika biso na mois de mars 13h00 atika biso le 8 mars donné dozali na mois oyo biso nyonso epenge Fofana Diema Kesela Amos Rubaki Manis Kembolo Amarula Martine Larsani Benda yé moko partenaire de Colésé na mois oyo toza vraiment na mawa il y a perdre un grand caméraman reporter il y a terrain le cola de Kwana oyo a filmé ba accrochement wana ndenge ça ba na RTNC to ketina Kanchach to ye kan kokolo to ye mama yemo na morgue na ba arrestation nyo surtout celui qui a filmé les images là lelo atika biso donc toujours biso to na mawa ko lela mais quand ko expliquer biso mokolango le 30 na 12e mois 2013 ni le cas réellement biso to yokaki comme apandi sango balibi ke ezali na coup d'état moko et ngeko salama na RTNC eza vrai ou faux expliquez banamoko je dirais non que non moi na coup d'état pour comprendre rango on eza ba information bozwa ki na propagandiste na bino amende na télévision tanga za ko pesa bino e yano mais biso yo tozali bato ba vivre événement na ko bana moi muke omoni mukungu bilastin pacifiste hein. Il faut que tu aies un yo azalaka victime toujours ya ba régime na kopesa exemple na bandino na régime ya Mobutu azalaka victime na sens nini kaka na malobo ya lobaka pona kozongisa bato na molongo hein azalaka victime matanga Mobutu balukaka ba enlever
baye na ndaku service ya oya Mobutu eye na ndaku bakoti na kati ya lupangu chance bakutaka ete akenda kolala na résidence mosusu bakoti na chambre ne batiki tala libanga bazwi batiki likola mbeto premier enlèvement banga basale barataye toye na tango régime ya Kabila oyo père Rwandais parce qu'il y a zongaka na Kisala na ville na ye oyo aza ko construire nango baye bataillon rwandais balandaka ye kuna pona ko éliminer ye par rapport ya ba makambo ya banda ko loba depuis na tango Mobutu parce que c'était la première personne ya ko annoncer que le Congo est envahi, le Congo est occupé par les Rwandais. Les autres comment se bomber la torse que ba moane bima na minoko na bango te. La première personne à kobimisa que le Congo est occupé par les Rwandais, c'est le prophète du Congo Bela, Sa Majesté le Grand Roi. Alors bazuye basali déportation bakumbaye de kabalo ama nono ti bayene na Kinshasa. Na Kinshasa, il a passé des mois et des mois. Na GLM. Na GLM a passé des mois et des mois. Toujours saluer mémoire en passant, il y a Papa Jano Bemba, parce qu'il a aussi participé dans la libération du prophète. Alors, tous les qui wana, tu es dans le régime, il y a Hippolyte, on a retiré la Kobenga Mokolomo Kabila, on a Hippolyte, parce que comme on est en wana. Tu es dans le régime, tu es comme en 2006. Balu Bagno surtout, Bakena postulé. Sa Majesté, le Grand Roi, a postulé. Et Sali a postulé comme candidat président de la République en 2006. Et Sali Mabé, au vu et au su, il y a soi-disant Katangé traître. Ndeke ba mi bengaka. Sali nini ba ke ko comploter, ko ya ko attaquer biso na résidence na Montfleury. Na Montfleury. Bataillon mobimba ya ba militaire, ba policier, ba militaire ba ye. To kamati nzela premier exil to kendaka na Brazzaville ya mwana. To exil na Brazzaville. Tangu batikali ya wana sima ba kei ko lukaye po ba ye bakite ka bimia ke Brazzaville. Ba ke ko luke na ndaku na ye. Heureusement bakutaka ete ba bomi à bout portant mwano ya ye. Ba bomi ye à bout portant ba bete masasi. Ba bomi à bout portant na porte à lopango. Et les Kiwana, tout ça la matanga na Brazzaville, tous en exil. Et les Kiwana, ba manœuvre salami, tu es zonga directement toquer le Bombashi. Tu es comme le 30, il y a moi en Mboula Morosongolo, le même attaque na golf na Lubumbashi, batindi commando ba ko attaquer biso. Nous avons résisté. Et ceux qui wana te. Mais Sa Majesté le roi a monaki que non, Congo na ndeke zo tambola, imposture et l'équi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on dénonce. Parce que Moussa n'est pas qu'on dénonce, qu'on zone sa Congolais nanzela. Aïe qu'on dénonce, bino na tête en boka oyo. Ba infiltrer basi ba koti. O bazali o baza ko diriger biso. Tozonga moi mouke. Tant bino bengaka Kabila Joseph. Hein? Mais si vous dites aujourd'hui qu'il y a Zali moi na musée c'est un moulouba et je t'apprends. Tant que benga o baluba 4 mais ngana ko bimiselo terme moko baluba ya lo. Ndeke ba benga kabango. Mais soki bolobi azaki mwana na ye. Mais comme mwana baziango wapi? Parce que et pas baluba, culture na bango, coutume na bango. Jamais ba benga ka lipasa, ba bandi na kombo ya famille et puis ba ke na kombo lipasa. Et ça la marate. Na pese exemple. Kyungu wa Kumwanza. Kabange Numbi. Mais autre que mona leloyo na bino bobandi Kabila Kabange. Et ça la raté na coutume baluba. Imposture wana. Au comprendre ba détail wana. Ba détail wana poto comprendre ngo. Il a fallu mutoyo azana chefferie ya manono. Au comprendre. O ya yebi coutume wana bien a révéler ngo. C'est ça grande majesté Mokongo Bila. Na lettre azo sa la lision wana. A dénoncer ki ngo nyonso. Pour tali imposture. O ezalaki à la tête à l'état. Au comprendre. Continue. À partir de la lettre wana, o to benga lettre ouverte. Ngana tango wana zangi na Lubumbashi. To pesaka yango ti a bendaka même conscience ya ba militaire congolais bazwa conscience ngana kina ko tika ngona kanvango
et pas bah mimo toi qui bah lieutenant bah ça on a que ticket là bango. C'est cette lettre là oyo est bordé vase. Et pour ça la manini. Bah et quoi attaquer biso dans le Lubumbashi, ils ont massacré les frères. Ça c'est le 29 Nabutu. Le 29 2013. Bah tuerie bah le 30 2013. Hein? Bah bandi bah tuerie. Là dans le Lubumbashi. Dans le Lubumbashi. L'ancien gouverneur, à l'étranger Moïse Katumbi, hein? C'est lui le meneur à massacre wana. Baboma bande kona biso, babeti bango masasi. Misusu bazwaki masasi na makolo. Akufite, bazui bango batie bango na ben, bake ko kunda bango vivant. Vous vous rendez compte de ça? Le 29. Hein? Le 29. Là, c'était la police, FRDC. Dans le lobby, c'était et la police et l'FRDC. Ce sont des militaires qui ont tué. Il y en a. Droit de l'homme, ils ont fait des enquêtes. Hein? Comment Babylon rapport les alliés? À peu près combien de personnes? Il fera plus de 300 personnes à Lubumbashi. Mort. Vivant. Moïse Katumbi témoin. Donc il connaît l'affaire. Mais il l'auteur y a massacre wana isaï bango. Ba vidéo ezali. Ezali. Ba vidéo ezali. Donc et loko eza ko kere biso yango tant bongo bimsa mukungu bila comme si mutu moko ngasa coup d'état, mutu moko azali rebelle, mutu moko azali par rapport y a ba déclaration à Mende que je vais m'en prendre à lui. Hein pour le bano ba terroriste. Est-ce qu'il peut nous définir le mot terroriste? Congolais makanisa congolais conscience à congolais on de kwesi kalobaki congolais conscience c'est bungié. Même français à pambo to comme ko bunga yango. Même pas définition ba mot français to comme ko bunga yango. To comme ko coller ba to étiquette ya eloko biso mo to webi ko définir te. Si ko biso ba to toki na Kinshasa. To ki massacre ba ndeko na biso. To vanda nien. To zui décision. To bi poa to ki sa mongongo na biso. To sala nini. To ko kanga ba site stratégique nyonso. Ndo monaki to ke na RTNC. To vandi. Mamboko pamba. Toke na état-major général. Toke ko vanda. Puisque ba soda ne ba Kanchachi. Parce que ce sont les militaires qui ont tué. Toke pour na ko manifester. Ko laksa. Pasi na biso. Pe ko boya na biso makambo bosali. Toke na aéroport. Hein? Toke ko vanda. Même communauté internationale. Ba voyager na aéroport. Ba zo bi na aéroport. Ba mona biso. Ko lela na biso. Pasi na biso. Otoyoki pour na bande ko na biso ba bomi. Olandi? Alors, bateau bazan na minduki te. Hein? Bino okei, boke pona ko boma bango ko massacrer bango. Ils nous ont massacrés na aéroport Anjili. Ba bomi ebele. Hein? Na Kanchachi ba bomi, RTNC ba bomi. Mais bon la kisa biso minduki biso tozala ki nango po bobenga biso ki tongelo sa coup d'état, to ba rebelle, to ba terroriste. Il y en a pas. Bo sali mascarade na tango restitution ya ba fait hein. Na tribunal ya militaire, baké na RTNC, bah magistrat, officier du ministère public, ils ont compris que la restitution ben fait, bah monique, oh mais comment yo muto telemia, hein, muta mukungubila telemia wa, bongo, ye mutazana munduki, ami beta lisasi, bo beta na mur na simanae, au mon angwapi, donc muta beta lisasi za muta alibosonae, ils ont compris, ils ont arrêté, mission bakene ma restitution. Bakena parodisme na bango yaba nini titi ale ils les ont condamnés. Bon, vraiment nako senga nako pesa mingi président Félix Tshisekedi merci mingi parce que par rapport à ba service na ye ba ke ba luki ba komona que non, ce sont des innocents. Asali mikanda a tiemo koloto na ye et puis lelo mukungubila est libre. Ndeba frère ba ote kubima. Libre de circuler. Libre de circuler. Ils sont libres. Ok. Ndeko nangai. Na lingi to sura mwa moke. Ndeko nanga makesi na ipana to kindi kuna biso bokolo. Bokalo makaba. Explication. Nenga pesi. Nenge massacre. Oui, salamaki. Donc bino na RTNC. Bokendaka te. Ko boto na RTNC bokendaki. Boyo kisa mongongo na bino. Ba comprendre na katanga batu bazo kufa injustement. Mais balobaka ke bino bobandaka déjà koya ko sala une forme ya mateya to intercession bozora espace pour na Télésaï
ya RTNC ya soto lokuta to bano ça l'intercession oui on a déjà koya ko sala ndenge ba expliquer ka biso la mère mène rapport que bobanda déjà koya na RTNC ko sala ka maté na bino ndé à partir ya wana ndé bo infiltrer ki ba service pour porter la RTNC. Merci ndeko nanga Didier na mutuno otuni et ça vraiment pertinente na koloba boye omoni loko tango tka komoni ndenge ndeko a relater ba fait bo comprendre que et loko nyoso ndeko Lambert Menda lobaki c'est un mensonge d'état et loko moka solo ezawana te balobela mingi date ya le 30 décembre mais date ya le 29 balobela ngote ba massacre banende le 29 nakatanga oui. Balobela ngote ba massacre banaki na ndaku d'abord ya musée na biso Kiungu balingaki po ba bomaye lisa c'est quelque chose moi c'est na kufa sur place et bandaki nde wana bande ko nyoso babane ko kende ko distribuer ba lettre oye botaki tolé oyo sa grande majesté a dénoncé qui makambo nde ko a relater mboka biso occupé par des Rwandais que a kebisa ki même gouvernement ya tango wana ke ba signer accord wana te no kité bako permettre infiltration ça la mana bechelo nyo sa l'état atalisa ki eloko pena o esala ike o yazala ki à la tête mboka tango wana ndeko Hippolyte Kanambe asilika ezala non biso to ba komtala tala na lingina rappelo d'abord omoni mukongo bila aza frère ya Kabila père Olandi ngabengina rappelé OK voilà limbisa Joseph Kabila ataliso déjà qu'imposture wane salama kimbango yango ba respecter ki coutume te ba respecter ki buko côté parce que imposture bato basala ki maquillage yango ba kene kimbango mingi Olandi yango basala ki erreur moko grave erreur yango nini il a fallu combo ya lipasa selon coutume ya baluba ezala na prééminence sur nos famille mais comme famille et comme na primauté sur nous alipasa Kabila Kabange non na kibuko kwa baluba waneza sacrilège il faut combo ya lipasa ndeza kaliboso donc tu comprends que lukuta na bonge sama kimbango mingi Olandi batunyo so baibi Kabila na tango wana bane ko benge commandant Hippolyte tuna basoda nyonso o bautaki limbisa o bautaki kuna bano benge commandant Hippo naenda makambo o comprendre que ça mensonge d'état. Tant que déjà tu comprends les mensonges, na posé la question, comment balobelaka makambo samaki le 29 t parce que le 29 ba ton manifestation qui était le 29 manifestation salamaki le 30 parce que ba tuerie salamaki le 29 biso to moneke que soki to lobité to gangité c'est que ba ko boma biso na Kinshasa ba boma biso na Kisangani ba boma biso na Équateur ba boma biso partout yango il a fallu tout ça la manifestation de mutu estopa qui hémorragie OK Olandi kriwana parce que objectif na bango ezakini ba exterminer biso nyonso ko banara bona na sa grande majesté mukongo bila tango ba rater ezaka ndemo tanga Jésus te ba kepo eroda kende pena po boma Jésus tango moni ete asala ini abuma kibana yango nde pouvoir en place basa donc eloko bino bobenga terroriste oh non terroriste oh boye non c'était un mensonge d'état bien maquillé bien voilé. OK. Batebele ba kosamba na makambo yo na mikoleko ya. Ba kosamba. Émission oyo na kosenga na bande ko bazola na biso, tu ko pesa bien vraiment version de fait. Na yebi que émission oyo sengele ki dozo na 1 heure du temps. Pour bande ko ba pesa matière parce que makambo ezaliao. Makambo ezaliao. Boye makambo ezali minene, makambo ezaliao. Papa na kosenga otra caméra na biso, o pesa message pour la conclusion pour na mukolo malelo. Télévision zalingonga. Tozo kende mon cœur vers Nyasuke émission d'Abisso, 1 minute qu'on peut un message pour pas connaître ba bit ya isika d'Abino et sika oyo dans ton compte télévision. Je crois ngana koloba boye. Oui. Omoni ndenge kaka, omoni ba sagesse africaine hein et lobama mingi na badage. Na ba proverbe. Ndenge balobake ba boa kaka libanga se na mbomo était là. Lelo mbomo était là. C'est Mukongo Bila. Bolandi ndeko tango a relaté ba fait atalisi ke régime ya Mobutu baluka ko bomaye Kabila peraye bakanga ke na manono baligote ba beta ba tse ba flèche empoisonnée pour akufa te tangu oya zalaki à la tête mboka o eleki c'est-à-dire na pouvoir eleki yekutu boyebi eyebani monde entier ke bakene pena po ba bomaye ba sabattre na alors faut comprendre sikoyo
pona ni kaka mukungubila parce que yende oboyoka et le bama na ba Bible le bama partout les rois divins où il faut ça kimia où il faut même makamba este tozo lukao to kende États-Unis to kende pas puti to kende solution ezali awa en dehors ya mutoyo solution ko zo maté je crois ndeko akokiko pona kosukisa je crois toluki parce que moni télévision za ngonga tozu moi temps muke to ke kaka mbangu na moi ba femike mais toza makambo ebele ndeko zo mona moi même les l'habitant to kutana ki nona ba inobi mutema nanga ezako kozike zo pela pona lu kuta oyo batiango mikolo na mikolo to vandaki kimia to bande ko lobate mais maintenant nous avons le temps ya biso lelo ko telema ko ko loba pe e ko suka wate je crois to zongawa to zo asko détail par détail to ko loba yango na ebisika bande ko ke bozala kimia bo comprendre bino moko ba to bazalaki ba assassin baluki ba se victimiser et puis muto aza victime ba commissi assassin. Hein? Donc on dit un peu c'est ça. Donc bande ko ngai ezaki bongo ba disciple ba évangéliste ya prophète Mukungubile Joseph prophète munene ya mboka na biso Congo messager bato ba komaka balé pour développement ya mboka pe Afrique ngala sepela kamine ba révolutionnaire lokola bango wana parce que ngamoko naza descendant révolutionnaire donc on a besoin lobby congolais moko moto moindo a sauvé Afrique a sauvé Congo mindele kakate bango bako boma biso to kufaka bango mboka na bango pour que nos visa passe mais ba ya Congo na facilité alors nga ya si m'appelle un message na si mana ko soutenir ni la zolo ngona que zape batemi na ngai malembe sikate kimi ya kolonzambe tatanzele mokeleza na bino to koze mko malobi